démocratique du Congo, ville-province de Kinshasa, Bonda Écolo, magazine d'actualité. Tout ça dans 2025, année où tout ça a besoin réellement que les Congolais surtout, et 5 mois, qu'on vive dans la carte Mboka naï. Tu es sur le numéro, monsieur Asika, la carte de toujours au PCB Bandeko. Information à la carte Mboka, la biso République démocratique du Congo. L'autre rebelle Ming Mingi, pas sina mawa, oyo sama carte Mboka, surtout Ming Mingi que Congolais surtout le préféré naï à comme politicien. Mboka Mobimba, technicien à société. Technicien à la société. Nous tous les l'homme en costume, cravate, politicien. On n'a plus besoin aux ingénieurs dans Mboka. On n'a même pas besoin aux médecins dans Mboka. On retient la même médecin, infirmier, avocat, journaliste, cordonnier, tailleur. Nous tous a commis la besoin à comme politicien, à comme député. À postuler, va voter, à côté de la carte du Parlement, à comme ministre. Pourquoi Bongo? C'est parce que nous avons à travers la politique, nous avons comme un Moutambongo. À travers la politique, nous avons comme un millionnaire. À travers la politique, nous avons la force en ce tour et les lignes de la paix pour la azalité. Est-ce que nous avons des tours en Mboka Oyo? Nous avons des tours en Mboka Oyo? Nous avons la consultation pour le gouvernement Union nationale. Mais quand Bilongi wana otoyeba Bilongi wana na rotamba kombo na bango ba Jean-Michel Sama Lukonde, ba Vital Kamere, ba Jean-Pierre Bemba, ba Maman Julie Souminwa, Bongise Kabuya, bango nyonso. Bazo que des consultations. Pourquoi encore? Pourquoi vous avez des consultations? Quand vous posez un gouvernement, est-ce que les Congolais ne sont pas les Congolais ne sont pas les Congolais la droite au salaire de la bicyclette, le salaire qui s'arrête. Vous comprenez que le salaire déjà échoué, apporter un recommandement malonga te fait un peuple congolais. Pas si mawa. Moi na Marthe, vous souffrir ma casse fait c'est que le Chilombo. Alors que souffrir ma casse parce que à ce que ne même pas 5 personnes madame accompagner. Joseph Kabila Kabang, il y a les laka. Il y a 15 bons collaborateurs. Feti Sekedi, il y a même 5 bons collaborateurs. Et ça, il y a Feti Sekedi, depuis, donc, Abanda pouvoir, le deuxième mandat, il y a pouvoir, on doit travailler. Mais si on a un rendement, 0, et la salité, pour le repère, ça installe le peuple congolais. Mais maintenant, si on a besoin, on va consulter, on va consulter déjà. Baso garde pouvoir va travailler pour pouvoir porter nini. Mboka Mobimba, Moutazaki ministre intérieur, alors ministre intérieur, à quoi ministre environnement. Azaki ministre environnement, alors ministre environnement, à quoi ministre santé. Mais Bissika Zaki d'abord à coquille, et le comment le salité. Mais pourquoi on s'assurer la pouvoir? Bah j'ai commencé à la l'université. Mais bien là Congolais Bazali. Parce que capable d'être qu'on va porter un plus. Pour que le Congo est ton maman. Il faut que Bilongi wana. Aujourd'hui c'est dit Tozo Luka. Ni réellement Tozo Luka, ni réellement Tozo Luka. Papa une consultation. Oh, on a faut consulter là. Les gens histoire moi Tozo l'école primaire là-bas, batanga l'école primaire ba yebiango. Les gens qui enseignant à Tansibino Tiermoko a dit que beaucoup peut-être que ça, beaucoup ça examen là bas, ba calcul ba tout ça, vous te chauffer bana pour te préparer mouké au moins là. En Luka, dans le cadre de la classe, entre nous les élèves histoire, il y a Alexis Liboso. La mission là, EP4, mon bel Félix, tout ça là, moninga somo quoi élève là, comme ça il y a une histoire qui toque le cas changer mbana. Quoi pauvre, doit perdre son nom. Histoire au là, avec histoire mobile. Donc maman m'a qu'elle est la zamba parce que la zemi, abouki bakoni. Kilo le qui a l'ouki pour même ça moi tout mais diable les arbres a même mis à en compensation et c'est groupe ça moi dans les bouton en botama tant que vous savez moi la botami on va maman moi laquelle école diable dans moi la classe comment moi j'ai des mukalinga tant comme kuna tuni nani comme des mukalinga bi yé comme des mukalinga yé des mukalinga yé des mukalinga yé des mukalinga bi surtout ba des mukalinga n'est pas tout ça Congo donc mutu nyonso a comment politicien électricien a comment politicien
cordonnier, politicien, menuisier, politicien, médecin, politicien, enseignant, politicien, militaire, même politicien, et même policier. Si nani a posé la moussa pour le cas, comme on dit ça Congo, je pense qu'on aura besoin de cordonnier pour toutes les chaussures. On aura besoin de peintre pour on aura besoin de tailleur. On aura besoin d'enseignants. On aura besoin. Cela montre réellement que Mboka est à un niveau zéro. Et preuve le contraire, détourner les qui a trop poussé, incompétent, c'est trop la carte à Mboka. On va apporter le comme côté. Tout ça, c'est le gouvernement. On croit peut-être que l'expertise comme ma pousse qui m'a dit que il y a Azaga Makasi, on m'a dit que c'était pour tout l'environnement. On tient cool zéro. Zéro. Détournement, corruption, vol, nyonso ezo salema, pe mutokanga bango azalité. Nani a sauvé Congo? Nani a sauvé Congo? Nani réellement a sauvé Congo? Tout le monde a minéré. Oh, Mboka Tony va minérer. Mais Côte d'Ivoire, attends, va minérer. Côte d'Ivoire, ils vivent dans le cacao et à Pamba. Sénégal, dans Ngouba et Pamba. Mais tant que Mboka, c'est là. Oh, quel m'a belé sur Congo. Kakao kobota ebota kitoko, nguba ebota kitoko. Toi ko ba keno, to sikana li kama minéré vana, to bo sa ba minéré yango, to bo sa ba minéré. To lo na nguba, to ko ba to na bunda, to na nguba to ko ba Sénégal. To lo na kakao, to ko ba Côte d'Ivoire. Est-ce que to ko ko na mboka oyo? Chine po e ko machine le oyo, mao che tout abisa bango retroussons nos manches to gumba ba chemise aboko milato gumba yango e koma mikusi poto sala salongo pe mobutu ayaka awa salongo alinga mosala melelo oyo to bo sala musala wana biso to koma ba cravate na ba veste likolo ye bisala muto ati veste ati cravate akosiba ko ba pa to Congo po asala salongo. Les ministres, les décideurs, vous devez vous comporter comme des bons pères de famille. C'est ça. C'est que vous êtes dans chantier. Vous n'êtes pas là. Vous êtes toujours en costume. Même il dit que vous êtes tout en forêt, vous êtes jeep, vous êtes la jeep. Vous détournez Missoria Mboka pour aller construire ailleurs et non, dans le Mboka au Congo, au Thaïlande, qui est un programme, il y a développement local à 145 territoires. Vous attendez qui pour construire Yango? Qui pour matérialiser tout cela? Dans le village, même toi, tu n'as pas d'autorité. Vous avez imaginé dans Mboka, parce que ça va cantonnier, de manière que les produits, on va se faire bilanga, comme à destination. Mais personne. Exode il y a des commis à trop. Sont allés même. À l'époque, tu me dis que porter la coluka. Au qui t'a connu, Luka, tu as porté, tu as poussé à mon rapi. Mais là, oh, tu as 10-15 porteurs, parce qu'on a des 7. Pour la main collier à mouké, au moment qu'on met mon amoutou. T'as n'y va pas si n'amboka. Comme pour autant, vous avez comme une cop normal, vous êtes fier. N'ata boussalanga mai, n'ata kalanga mai, n'ata boussalanga baji. Oh, Mboka, oh, tout ça va changer, tout comme le retour en haut, même 10 ans de construction, tout ce que je comme au niveau de Sengeli. L'autorité Bolinga Mboka, oh, va décider à Mboka, Bolinga Mboka, oh. Un ministre, ah, on a y aller dire, Mboko n'a habité, hein. Avant qu'on préférait que, à autre côté, ma chérie n'a pas côté scellé. To auto comme la lumbuira na ekuna koleba maboke na asoko songa na Gombe akuta na mbouteillage na Tchangu on est à la voie normale d'ailleurs à sens inverse au tobenga ka sens unique. Un ministre peut azra escorte ya ba motard na ba policier ya wana akoja ça sorte mouton à sens inverse azo kende dis-moi voilà quel comportement on était solitaire. Si vous avez un moto, vous avez 3 pilaires. Vous avez un moto, pourquoi? La police, vous avez un moto pour les blocs à sonité. Tant que le ministre, vous avez un moto, vous avez un comportement. La police, vous avez un ministre. C'est là que vous avez que Mboka est un koufa. Vous avez un ministre qui est un koufa. Vous avez un ministre. Il faut que nous, on ait un moto. Oh ok, on peut ça, on a seulement comportement malamu. On va te dire emboîter pas na yo.
Les policiers vont accompagner Rabino Wana. Tant qu'on dit embouteillage, ils quand même font là. De manière qu'on peut profiter quand même. Mais yo, on peut qu'on là, on dit sens inverse, on te met sens unique. Yo, on a une vitesse, puis la cortège. On joue la solité. Même à mon kilo, c'est caillot. Yo, pour nous, tout le barrière. Tout politicien a été casé Moïbi. Politicien, ça a détourné à Rambongo. Politicien, à Moïbi. Mais on est fiers, on est fiers maintenant, je suis ministre. Avant cravate qui est costume. Mais, ni on se salit pour la Bolivie, comment depuis, on a posté Wana. Mais tout n'a rappelé non. Au combat député. Depuis au combat député, bah vota yo. Chaque député Azali, la district de Abimela. Azali la commune au Abimela. Yo la base là yo. Entre autres cas, bah le koya, ya Kimbaseke. Parce que les Ramakassia, bah besoin de trop. Surtout c'est là cimetière fait kuna. Kokoma Wazangandu. Babi en tout cas impraticablement impossible à habiter. Mais l'habit qui est côté kuna. Président assemblée provinciale, assemblée Kimbaseke, les alliés base de Kuna, président assemblée provinciale à Kinshasa. Voilà les alliés là, il y a côté avant Dakar. À habiter. Routou Mokali, des députés Bassangani, pour la Luka, comme vous savez, Routou Mokali, moi parti, on n'a même pas 500 mètres, mais va peser. Coquité. Ce qui est la terre jaune, dans le Sénégal, comme c'est la terre jaune. D'habiter qu'à la Moko, comme on a bossé, hein, comme ça sonne, au Kikalonji. Abouni, terre jaune, dans une zéla, Abouni, côté bien été dans cette zéla. Mais dès députés, bon sangani capo, dans moi, parti beaucoup à 100 mètres. Aujourd'hui, on a pas la mot Kali. T'as la zéro, beaucoup quitté. Bon, on a un peu de Thibaut Suliboulou, des députés. Moi, je suis Gaborien Bomba, puis moi, je suis Parking Ganini. Dans ce qui passe que, on le voit Kolo, si on comme à la cimetière. Ah, Mokoyo. Tu retiens ma voix ici, peut-être au Tanga, ma message à Bandoke, belle motive vraiment, tu dis moi, tu as constaté au même matin avec 10 à 15 messages, mais là, ma voix, c'est pour Yokayango. Mon cas est Sengeli, tu as ça d'abord pouvoir. Na batamisala ya maboko. Toza besoin de ta chaussure, tout fait où ta Turquie et où ta Chine. Et la même pas fait où ta Turquie et où ta Chine. Mais à toza la coton. Toza fait la nièce truc au sala maboko. Toza la ba tu voilà c'est parce que ton petit qui surtout mon bimaka ta politique. Comment là moi mutasali ici, moi dispensaire là. Et moi studio à Kaboni, mon bureau d'ailleurs, mais t'as là-bas service studio tout la carte, wana. Ma dispensaire moko. Donc, mouton comme les gars, généraliste, orthopédie, pédiatrie, consultation sur les prénatal, maternité, opération. Nyo sera les sikamoko wana. Tout le banine. Tout le bas vraiment nini. T'as des obos ma Congo. La fois passée, tonton ça la moussa, tonton pour assister. Na veni Kulumba, autant Massina. Excellence, Jackson Chimakinda. Bravo. Excellence, Jackson Chimakinda. Tout le monde comprend ce que à se donner corps et hop pour que Kulumba ait une population. Bonjour, les éléments où ils ont les canaux. Les bassins à Esika, Kulumba et Kitoko. Voilà. Vous avez besoin d'initiative à Boé. C'est bon, emboîter ma part là, mais tu as vu que la Massina a été la polémique au Salema. Bando qui va pour n'importe quoi. Et t'as les sauter. C'est que nous, autres avons besoin de comme là, un vrai saléma. Et puis, la séance que vous avez Mokali. Bon, tu as la route Mokali en voilà. Bon, tu as vu des députés, voilà. Des députés, Bangoala, comme il y a aussi Angèle à Bango. Bah, ça, c'est ça. Mais le homme, ok, la route Mokali, comme là, bah, mobile sous Zéla, voilà. Population, comment on est là. Total, c'est que comme il y a Kinshasa, Barumu, Lingwala. Mais, est-ce que bakozi boyo kakarato boyo kakate? Zali zalité? Bande ko banda ka. Ozolo grand marché wana kaka. Yango zali kaka munyo tozo na Congo yango wana, na Kinshasa. Muta uta Moamba, akouta Funa, akouta Changu, akelezando, akosela kaka. Zela Kasavubu potaka zela be moko ka boulevard Lumumba. Akosela Kasavubu poko bakuna. To akosela la ba Wileri.
mais pas encore comme la zando ango kabambare ya kokufa kabinda ya kokufa opusa sili bosokuna commerce ya kokufa au juste ezala vraiment kasai na parle même pas au juste eza nini kindo kyoto nini le but ko kobika ba mobilisateur misi ba benga ba lobi tomona ki ndeko Constant Mutamba avec yo akokanga ba église ebele merci otomona yo mezo sale maté yo na zo tuna est-ce que le corps là tout ko ba 1700 tout ko ba mobilisateur bon mobiliser ba chaîne ba contre armée c'est que ba responsabilité comme ça va fonctionner à bino beaucoup exactement le sous terre ba c'est pas déjà kufa ça veut dire kufa mise à infrastructure wapier zéro mais chaque fois du montant de salaire ba seigneur ba zanga mbongo on dit to ko linga mboka o jusqu'où peut-être que ça ni pour mboka o ebonga to est d'abord au niveau régie à base de ce élément là to comme qui le 30 des années qui presque fait mois de la femme par conséquent fondation Jonathan Sangu bah ça qui m'a bangé dans activité pour le couper ça ba maman veuve et sengo ba le la bango ata passe aux alliés parce que la maman bazo couper belé la partie est à boka la biso mais fondation telle habité madame mundo sangisa mawana to longa ta pisoli même surtout quand ça pisoli même c'est comme maman veuve au bazin la katia lui professeur qui c'est la mouké auto ça la ngokaka ta ba to luka ba Jonathan Sango président Jonathan Sango azam politicien mais juste la fondation nae plus de 500 mamans donc tu as putain nae Christian Mouché qui est témoin événement ton reportage pour deux enregistres après ces plateaux c'est parti la régie Inaki avec un partenaire idéologie de Koya Congo na clôture ya mois de la femme Oyo Fondation Jonathan Sangu a organisé Mokolo le 30 mars 2025. Bon dimanche que Nyonso et Selema Kitoko avec un partenaire idéologie dans la salle de fête passage obligé Oyo et dans la commune à Matete. Bon dimanche que plus de 500 veuves bandima qui présente pour Nakoluka, Kokabola et Sengope Mawa Oyo Fondation Jonathan Sango Azanango et surtout Yaba maman Oyo bazala partie est ya mboka po bangonde bazali ko subir ba agression rwandaise yaba AFCP na ba M23 tellement que le président Jonathan Sangu azala kamwana ba maman bondi melangai ke ba maman bayaki ebele ba banaki basolo kitoko na losambo pe na hymne national tout monde qui peut présence remarquable yaba autorité ebele bele entre autres ya couple apôtre Serge Lukanga nyonso wana ezalaki toujours na cadre ya koluka kolendisa ba mama veuve po bazala na même morale ya kokabola mawa na ba mama ya partie est ya mboka na biso le président Jonathan Sangu alendisa ki ba mama pe atalisi bango ndenge nini esengeli bavanda na fondation po bakende kitoko ndenge kaka bonda eza kobetama projet wana tangu mususu yo zalaki koyoka musika oyebaki nanu ndenge ezalaka te occasion mpona yo ya kocomprendre yango oyo po toza na makoki ya kosolola mutu nyonso mbala moko te projet FGS Davis eza projet oyo tosengaka bamembre na biso nyonso tu oyo bamikomisi na projet wana okobanda kopesaka 1000 francs congolais chaque jour pendant le 1er janvier til na 31 décembre. Projet wana objectif nango ezali tolingi tete soki tokomi na bonne année bamembre na biso ya fondation Jonathan Sangu mpe ya Mireille Kilambe balela nzala na bana na bango kaka 1000 francs oyo bandi kotia wana tozobombelo yango tobetaka sete na likambo moko fondation Jonathan Sangu aliaka ata 100 francs ya mbongo ya mutu te ndenge opesaki ndenge okozwa soki opesi ebele okozwa ebele soki mpe opesaki ebele etikali mpona bandeko oyo bazalaki na biso na décembre bomonaki bamosusu batunaki mutuna ndenge nini bandinga mosusu bazwi biloko apart biloko bopesi bango mpe mbongo tokabelaki bango mbongo te me ezalaki bambongo na bango etikalaki na biloko na bango oyo bango batiaki na fondation
yango mpona kozala membre ya projet oyo FJS devise eza simple okosomba carnet moko totekaka yango 10 000 francs na ngambo na ye mpe apôtre Serge Lukanga bakisela ye mwana na Nzambe ye mpe alenisaki bamama atalisaki bango bolingo ya Congo ndenge nini esengeli ezala à travers Fondation Jonathan Sangu na bandako na bino kimia na mboka kimia na matonga place nyonso kozambela kozala pesa kimia etambola bisika nyonso projet nyonso nalandi ya Fondation Sangu nzambe azwa lokumu apesa ye makasi apesa ye bongo ya molai baprojet wana ekokisama ekopesa biso kimia tellement que masolo etambwisamaki kitoko le président Jonathan Sango abombelaki bamama surprise mo munene oyo chaque veuve azwaki pièce aliputa et permettre que bafilika ata nzoto po bapesa merci epai ya nkolo Nzambe ndenge aza kobatela bango à travers Fondation Jonathan Sangu Mama panda esika moko panda esika ozali tala bino moko boyoka esengo oyo bamama batalisaki na suka ya masolo en tout cas nasepeli mingi mpona biso bamama veve nzambe apambola ye abakisila ye oyo ezangi na fondation na ye oyo azali kosala aza na esengo lelo makasi esengo makasi ndenge bosali biso mpona bamama veve tokoki kotika bino ata mokolo moko te na makambo nyonso boya mpona biso tozali mpona bino lelo tosepeli toza na esengo makasi mpona bamama veve po journée bafemme ya 8 mars lelo tosukisa yango na esengo makasi esengo ezali mpo papa tosololi malamu mpe makambo eleki malamu tosepeli na ndenge asungi biso bamama veve mais esuka lelo te banda mpe lelo te tokontinue likambo yango ntina suka ndenge alobi tobenganaka tosololaka réunion na biso esilaka te tokontinue nango mpona kosungana kopesana makanisi baproblème ezangaka te bamalade bakufu ezangaka te tosuete te mais nzambe abatelaka biso kino suka na suka ti ebandeli ti suka nzambe azalaka na biso mais esengeli boyeba ke organisation ya boye oyo Fondation Jonathan Sango asalaki ezalaki fondation mo kitoko yango abetelaki yango mbonda boye tour à tour elongo na apôtre Serge Lukanga kimia ekobima ndako ekende mpe na mboka mobimba nde eloko tosengi na bamama nyonso basimplike bayeba ke mosala basalaka na ndako ebimaka libanda ebimaka mpe na mboka mobimba bamama este esengo mpe pasi toza na pasi toyoki ndenge bazoviole ndenge bazonyokola bino me boyeba ke cérémonie ya lelo eza mpona kosepela te me eza mpona komemore pasi oyo bino bozoluka kuna bozolekisa kuna tozosenga na nzambe oyo akotisaka kimia akotisa kuna bon eloko epuse ngai eza omoni bato nyonso batielaka mama motema soki naza oyo naza lelo eza mpona mama alors na oyo nyonso ezoleka na kati ya mboka tokanisaki ke oyo mokolo ya lelo tokoki kolekisa yango bongo te esengi tosala kaka ta symbole elembo mpona bamama na biso bamona ke biso bana oyo bango babota tozalaka na bango mpe tokanisaka bango. Oui, affirmatif. Fondation Jonathan Sangu toza affecté parce que dernièrement nalandaki bilili namoni ndenge ba mama bazalaki maltraité, violé et ça situation moko yoyi kotika biso kimiate. Voilà un peu c'est même ceux qui toza na makoki ya kokoma kuna te sikoyo mais tolingaki ba mama nyonso bazana est baye bape ba comprendre na bandeko nyonso bazolanda biso ke eza na batu oyo tangu tozolala motema na biso ezalaka pe na bango po ete baza pe ba mama na biso baza bandeko na biso. esali kitoko bolingo ya Congo à travers Fondation Jonathan Sangu bondimela ngai ke soki okomi membre okosepela kitoko elongo na bandeko ebele oyo aussi komona na salle oyo biso bonda ekolo tofuli bango kaka mokako swa pe
Betisika Kambonda. Merci. Bon, tu vois, on a l'élément à la Fondation Jonathan Sango avec le président Jonathan Sango. Tant niveau Moussala Basali. Plus de 500 mamans. Basungi Bango, Batali, passe maman, Bazomo, la partie Est en Boka. Fallait pas Kaboula Maman Bango. Alors, Bazuba veuve, maman veuve. Ah, ça, les politiciens, tiens. Ah, mais la bosuité. Matali, comment est-ce que vous Kaboula Maman, la souka, il y a moins de la femme. Je peux emboîter papa. Bravo la Fondation Jonathan Sango. Avec le président Jonathan Sango en collaboration, la Fondation Maman Mireille Kilambe. Voilà. Si on linga, totanga, bah message mais d'abord tu as un niveau régie. Tu as une voix c'est bandeko, ba lobby, à rapport à Italie, République démocratique du Congo. Bah la voix c'est bango, peut-être aussi la voix chaque fois. Tu vas le Sango, bah décider, bah autorité mboka, bah comment est-ce que bilan besoin se lamenter. On peut partir, message bon tout temps bientôt là. Toi d'abord message, voice et on réveille ça pour c'est parti Ingrid Mateta. Bonsoir Papa Alain. Nae Nambonde Kolo parce que c'est le seul moyen on a utiliser. Oyo ezali facile pour bakonzi bayo kabaya na kotala makambo ya ba komino ya biso. En tout cas ça fait un bon moment komina barumbu eza ya kokufa dans le sens que toza atana baroute te pona koleka. Flambeau eza ya kokufa. Itaga eza ya kokufa. Kasai koloba kutu te. Bokasa ese koma kutu wenze. Kabinda mawatro. Dende toza boye nga naza na millier na katikati ya avenue Itaga na Flambeau. Nde naza kutu na ika nanga bakatanga parce que voiture nanga moye bime kendo tika nga na musala ezate nzele koleke ezate voiture eza voiture à C. Côté kuna bazokanga batu pona bon état ya ba voiture ezala bon état ndeni ni pendant que ba route nyonso o mituke felekela eza ya kokufa eza ya kobeba na sala mois déplacement un na zongi na mois de décembre donc nazo retrouver kutu na nzela ona cha lokolote ti na ba oya secondaire nyonso ba osala kasa vubu memema mais biso ba komino misatu komina barumbu komina Kinshasa komina Lingwala ba komino ekangami na Gombe ba komino ezomema batu na misala na ville ezomema batu na zando munene tozoyeba te lisumu nini yango tosali na Kinshasa oyo po tozala abandonné de cette façon banzela ezate bayana okotela biso na makambo banzela babongisa biso na banzela parce que non ba salaire tozozo eza ya malonga te tozo souffrir on dirait bana mbanda mais toza na mboka na biso moko tolembi. Oui, bonsoir Alain Dewa. Pour la consultation eza malamu ba consulter batu ya sika ba changer batu ya sika batu ya kalawana batika bango nanu parce que ba yibi trop. Et puis, l'autre peut bazo sala na mbongo ango tuzomona te. Surtout, moi je suis contre Assemblée nationale na Sénat. Ba député basala kanini na Congo. Et l'autre nini vraiment ba député est-ce que batonga ata toilette, batonga ata nzela moko ya 1 km. Basala eloko nini, ba vota loi nini oyo changer makambo na Congo. Et puis ba sénateur musala na bango ezali penza nini eloko nini bazo sala bazo lia mbongo ya pamba bazo créer ba activité moko eza na tina te pona ba congolais ba activité na bango bazo luka kaka ba créer loko boye po mbongo ebima bakabola bali ya mbongo biso to boyi biloko wana to boyi ba sénateur to boyi pe ba député parce que loko moko bazo sala na mboka ezate au contraire baza ko renforcer mboka na libulu lisusu président Fachi azobimisa mboka na libulu bango baza ko renforcer lisusu détournement sur détournement yango to sengi ke ba Assemblée nationale wana ba dissoudre yango Sénat pe ba dissoudre yango eza na tina moko te na mboka ya Congo to mone loko moko te ya malonga bango basali
ke oyo ezali elembo ya basénateur oyo ezali elembo ya badepute eloko moko eza te balongola biloko wana nyonso mibale et puis badiminuer effectif ya baministre baleki. Bundekolo, bonjour. Ngai nafandaka na changu nalobi boye nalingi na yeba nazotuna mpo na yeba ngai nazo comprendre te biso bana changu tolembi embouteillage moyen eza te nazo comprendre te bakonzi bango moko baza kokende na sens unique lelo bazokende na sens unique wana bana ya moto bazolanda bango bana oyo ya 3 pine wana bazolanda bango biso bato ya makolo moyen toleka eza te nayebi te bakonzi yango baza na mutu ubie baza na mitu te mitu na bango na eske ezosala yango nazotuna yo lokola ozali mbunde ekolo olobelaka mpona ekolo yango natuni mpo yo orépondre biso bana ya ntango nazo comprendre te oyebisa biso tolembi bango. Bonjour, c'est moi votre frère, ingénieur Gustave Kabangu. J'habite ici à Kinshasa, à commune de Limete. Non, par rapport à ces pays, le pays est bien. Dieu nous a bénis avec toutes les richesses. Dieu nous a bénis avec toutes les richesses qu'on a. On a de l'eau, on a tout. On a tout ce qu'un pays même cherche. Mais Congo on a tout. Mais pourquoi on... Donc, tu bénéficies à ta mouké à Bilo Gonzamba Pesibisote. Par rapport à Nini. Gérance Yamboka eza bien te. Gérance Ka Yamboka eza bien te. Bakonzi, bache makanisi a bien te pour kosala ba résolution bien pour trouver une bonne chose ya osunga peuple congolais. Peuple congolais zolela nzala. Eza pe na tolanda pe ba information. Eza pe na ba commune mususu pour muto akota na quartier fo akota na ba mai. Eza na ba commune mususu bache donc une mauvais pont pour que les gens traversent. Donc toutes les difficultés là, est-ce que les autorités autorité na mbogo neti bashika ta baza batiki bango kana na kawela. Il y a les balles chaque jour. Hier samedi na ba 8h quelque, donc c'était presque 9h juste. Nabimaka boye ba devant moi à 0 mètre. Chikata manye bora beti bal tokangika matoi mais toleki na moi 9h samedi. Ka awa na kawele pas loin na kawela avant obimami Congo soki olingi okotela katikati bo avant obimami Congo na terrain obabeta rabalo à 9h. Donc mboka nanu eza na instabilité bitumba eza nanu bato bongo baso bango bake bunda ta bitumba esta Bote Mbunda Ekolo magazine par excellence. Ya liboso na kosenga bino matondo mingi na libaku boso ikopesa ngai na sila koleka lelo na singa par rapport ya analyse ya actualité politique koleka na ekolo na biso. Na kanisi ke na koyanula likambo ya gouvernement ya Union Nationale boy. Gouvernement ya Union Nationale oyo eyali lokola motuka oyo moteur nango ezali ya Kamaz. Ezali modèle ya mituka baris a. Ezape ba kuyango ba pneu ya Mercedes. Babakisi yango langi ya motane oyo basalaka na wenza bayaka. Moto wazalaki mécanicien nango, c'est un aveugle. Amoni loko te ya kobongisa loko ya monile. Moto bapesi ya kuma motuka. Ayali baba. Ba expliquer problème motuka te. Ba yebisi pe destination akomema motuka wana te bapesi ya kuma. Voilà analyse ngana ko sala par rapport ya gouvernement ya Union Nationale yango wana. Na pesa ngona lisisi. Yeli kolakisa nini? La classe politique congolaise lelo et ali classe politique où ezali médiocre na kubanda na moto tina suka. L'homme congolais esengi a changé pour te Congo et si la ko changer. Pambate to kubanda kolekana na gouvernement ya Union Nationale na ba Union Nationale et ali mbala ya mbote et ali makambo to sito mesana nango mbala ombala. Et ko apporter eloko moko te. De plus en plus, il faut apporter des crise les choses sur makasi na kati ekolo.
Alors par rapport à expérience politique ya ekolo na ngai ngana ko apporter eloko liboso 1 esengeli ko changer classe politique congolaise ya mibale esengeli moto l'homme congolais a changé pour likambo ya Congo et ali congolais yemoko ce qui congolais a changé et que le Congo peut changer ya mibale na kui likambo ya gouvernement provincial ya Kinshasa mwana mboka oyebi ke likambo oyo ekosekisanga makasi soki mboka tokobanda ko dirigeango na système ya pire petit na ngai nga na ju pouvoir pire petit na nga azwa province X a diriger a lukape alia eko ya la page soki otali lelo situation ya Kinshasa ya kaka ville oyo ezo représenter tango ko kitaka na aéroport comprendre que non ville oyo eloko ya kitoko ya ide mabulu ezali partout o basalela biso propagande awa opération 0 trou eboti 1000 trou na Kinshasa gouvernement provincial ya Daniel Bumba et ali gouvernement oyo bakolia mbongo ya gouvernement provincial na pour rien bakosala eloko te absolument ba apporter eloko moko te par rapport ya o bango basila ekokuta na tondi bino botondi mingi yango pe na ko benga ba congolais nyonso basala lokola ngai pamba tenga na yali na ville ya Moscou na Russie na landaka magazine na bino excellence par excellence magazine mbonda ekolo magazine ya kitoko makasi oyo abundaka atamoi mopepe mbula bayali wana pona ko servir bino bakoluka bipai na bikolo bato basila ko intervenir en tout cas oyo asila ko zwa libakuna nu ya ko s'abonner te asila ko abonner na chaîne mbonda ekolo poti arataka ba actualité ya ekolo te na bino pe ba journaliste na chaîne na bino ya mbonda ekolo na ko pesa bino kaka longonia pe na courage ya ko continuer mosala ndenge boko sala na kitoko yango nde ko pesa bino pe résultat bolemba te na mosala biso ya bino bandeko tuyali na Russie tolandaka bino tongo midi pokwa pona bolamu ya Congo to ko continuer ko sala yango en tout cas botondi mingi. Merci beaucoup Congolais surtout ali akomaka politicien muto limate akomaza azala ingénieur moko tazo ndima azala médecin moko talingi azala enseignant ali akoma politicien médecin politicien cordonnier politicien tailleur politicien forgeron politicien militaire politicien policier politicien même journaliste appelé akomaka politicien caméraman politicien nani vraiment akotonga mboka taliski mboka zo senga ba technicien bazala surtout beaucoup plus na ministère maboko alors ministère wala pe auto mona so ministère ce qui ya ministère maboko to ebité so ezalaka mutako zo leka mbonga pamba po le mozo sala ezalité ndeko marque kila en tout cas côté la pe le mozo sala ezalité to za sikoyo ba voice muke poto comprendre comment est-ce que mboka so ezali ko tambusama na ndenge ya mabe. Bonjour monda ekolo biso ala selembao ba policier ba kuluna ba koma lokola bana mapasa bazwa charge ya konyoko la population tolembi policier na kuluna ba sangania ba komika mutu moko donc population zo yebate akima kuluna to akima policier mingi kuluna la selembao donc bazo nyoko la population nga ya rusakana donner sakana te ministre intérieur Jacques Chabani tango za opposition bokana kabo sa misala kitoko mais le opposant pouvoir baritombe za wapi mais bandeko na ngai babo sala te tozala mingi na binisi muke na niveau ya ba chaîne de télévision so ba kati biso boko tamba na chaîne YouTube na biso monda école officielle bo za biso na intégralité et puis so za ba activité na bino o benga biso tokoya to sala ba reportage mo purement professionnel. Bonjour monda école yango snel musala ni vraiment asala kala mboka oyo po nyoso azako sala ezako simbate Beston Kumalo depuis Livulu. Snell depuis Mobutu Akenda Tilelo. Kuivre za mboka oyo. Bakabe to sala mboka oyo bakabe ka ba chinois. Osobi kabe yobi 3 jours eziki. Mais to za kuivre na mboka oyo. Kuivre ngo esala ka musala nini. Zomona, manki même ba technicien ba ko sala ba kaba Snell oyo bazate. Ba comme les politiciens. Bozo football ya pamba au sport football la biso football la pamba kaka oyo pour sport za vaste
tozala discipline moko football bokotisa politique na kati tala lelo ni na foot ya kokufa bobo ba ko entraîneur azaka ba professionnel azaka ba lokote ba joueur lokote de jeune ya kozwa asi basta de to dans les sous basta de to dans les sous tala l'équipe le ba vita ya na l'équipe se gagner ba vita donc on sait que sport et football et beba et kufa mambo ka deli kambai vite c'est à minute maman besili kaza vite c'est à minute bobo la vite est commis c'est là ça se bête à minute chaque jour deux équipes américaines qui renaissance sur Sambu Sabino sport ezali OK stade babio vita imana renaissance vita même renaissance on a fait Stramukuna malgré babi qui a aussi makabendeka lokoso mais azali initiative à malamu à matizu équipe la bimis équipe wana ate pas que ba sportif ba ko même ba bon na tonon tala les gars foot ne kotaka mais le oyo bon le foot wa pango politique est partout la politicien ko ba miyibi ba détourner et là on va ça ba longa te pour bon ça bon la politique est exaté to tika to zaloka Chine ba kilo to kumba mabobi na maboko to ko tabiso to la chantier to sala misala ma on tout avec rétrousson nos matchs pas le Chine le ba champion akbo def ça même États-Unis mon c'est parce que ba soka tant ko ça musala biso to ba politicien ba veste ba cravate mais ya malonga exaté au professeur sur l'université ni mais ba personne musala pe boki qui professeur vous ba na to ko mo mutaba jalelo. Bonjour Monda Ekolo. Lemba ekoma bon soto kuluna baba eleki makelele moyen même bana batanga ku dezalakate. Nini eza ko zangala na gouverneur Daniel Bumba alongo la bourgmestre. Proposition directe pas bourgmestre pas gouverneur Daniel Bumba, babi lemba bon soto salité bourgmestre incompétent. Bonjour Monda Ekolo. Papa oza ko ba vraiment bon solo awa kimbase ke pas signo sur mokili elala awa. Comme il a Kimbase que d'abord vous tumo kali des députés basangani paki singani paki ngani na Gabriel Bomba pour pas sera ba libulu ya 100 mètres ba kokite ba Kimbase ba mo kali baleri OK le côté aux angandu kuna to bi kuna président assemblée provinciale avant d'akoto kuna mais hello di ba sala zéro ba Kimbase ba le gouvernement so beza ministère du gouvernement central to bi la provinciale la province boluka bon réparer même nzela on est Kimbase ko ko ba ti côté aux angandu parce que parce que souffrir la posture la condition moi mabe koleka route bokali même ma tout temps ba voice encore ba voice c'est belé. Bonjour Monda Ekolo gari ya matete banda ko net la paka juma le bela biso pardon papa ezali ambassy monsieur ambassy a sengi vraiment alobi na gari ya matete so kei ba ko botonga banda ko na katia kade ezala la paka juma. Donc, kende, pas que je m'en mousse sur Robima, la gare à ma tête, voilà. Alors, on attend on réagir. On s'élève, comme on t'éclate tout bas. Comment ça la gare, tu sais comment on a battu comment on profite, comment on t'éclate officiellement. Après, le Robuka, moment en bonjour, Moda Ekolo. Projet à niveau na des bonhommes et Tikala Kakaboe, salité, Misala et Kata, Balia, tu vas détourner Bambon à l'État. Tout le monde a la télévision surtout. Comment est-ce que l'État congolais a financé ça pour Baluka, Bassala Bakaniva Minene, de manière que des bonhommes et Zalek aux Zinarama trop sera voula. Mais Basunera ba engin, Batuma Kenda, tu es baraté. Bon et bimate bimate. Son bon et bimate Kenda wapi. Tala Makama Congo. Bon, madame Misala, mais vous comme on soukate. So nous se baby et baka pour la libérer là. Bolini Congo te a. Ba AVC so binuna banana binuna banda kuisika bozali. Bonjour Monda Ekolo. Saute mouton, il y a des bonhommes, Bitabe, il y a Pascal Koutou Kolobate, solo salité. Bah saute mouton là, bah sali. Yango, bah ça le sous salon côté, bah tout ni bah bourgmestre. Vous avez là, bah saute mouton là. Salité les qui? Bah bourgmestre. Nini, bah ça bah salon côté. Hein? Bonjour Monda Ekolo. Gouvernement Union nationale économie mokolo nini? De la question tout dit rapport dans le Rabi. Ma capitale comme le gouvernement n'a pas bossana na Hollande. Et comme ça, tu sais même attendre des mois au comment la solution va longuer comme bimana noté. Mais en attendant, tout le monde va dépasser sur ça makuna. Peuple va souffrir dans ça là. Thompson na winzo le batté. Cher. Ministre économie Bakio. La comment ça? Bon, il y a bien la bonne année et souka wapi. Daniel Mkoko Samba. Masaka on a pouvoir. Masaka. C'est pas comment de éviter. Au moins, ça va lié à l'économie, la finance.
soki na finance te aokende environnement atourne kaka wana ezalaka abonga kata Congo. Bonjour monde écolo. IDPS le peuple d'abord ekenda wapi? Problème à IDPS le peuple d'abord ekomaka slogan. Même ebele ya ba combattant IDPS le baza ko souffrir parce que oyolanga tozomona ba bazomona yango. Ba bazui ba position ba sunga chef de l'état te po parce que po ba combattant IDPS va se retrouver il faut yolanga peuple auto sanitolia parce que yeba bazana nsoto lokola yolanga yi. Ce Thompson qui tient Wenze 100 francs à cause de Thompson à 100 francs. Ce qui dit pas eux ils ont à 100 francs même combattant IDPS à somme à 100 francs. Même combattant il y a ce qui y a essilé à cause de 100 francs. Il y a Assemblée de la République à cause de 100 francs. Mais tant qu'il n'y a pas la Wenze et qui cité Thompson qui cité na yo na ngai na combattant IDPS to souffrir kakabouy kaka. Donc le peuple d'abord slogan. Bonjour monde écolo. Guerre est le bel abisso nini eza koleka kuna tilelo. Question directe à l'autorité autorité mboka. Mais beaucoup de sensibiliser bana pourquoi ba kena mi ba comme militaire. Bo sali ba responsabilité au besoin ba fonction à l'état. Bo dia mbongo. Guerre est tilelo nini eza koleka kuna bo pesa réponse to pesa bandeko bazola na biso. Bonjour monde écolo. Ba député provinciaux nationaux misala mabe ngai papa Georges. Ba député ba incompétent et belé basé belé mais quelques députés peut voir ça bisa bango malamba ali mais mingi ba incapable même attaque koluka intérêt ya peuple na niveau ya hémicycle là mingi ba kokala bango te ba incapable ya to lobi ke mabe ya Congo ezali munyo to ali akoma politicien azaka ne électricien masali ka to koma le député akoloba li kuna na kati. Bonjour monde écolo. Vital Kamere, Nengenini, Assemblée nationale, et Lisusu, na impact net il y a 2006, de Blaise. Question directe de Vital Kamere, président Assemblée nationale, Moni, Assemblée Babi, Parlement, au Kumbela Kamasola 2006, ça a un impact, et ça va Congolais, il faut mettre 5 ans. C'est comme si ça va bloquer, Vital Kamere, on va susciter Vital Kamere. Bonjour, Monda Ekolo, Union sacrée. Balobarake eza vision chef de l'État. Pour ni ekozanga pour pas sa solution dans le moment où il y a guerre. Union sacrée vision chef de l'État. Ba guerre peut ça malamboka. Ni boza kozanga pour pas sa solution malambo de manière que guerre aussi là. Est-ce que toi c'est la consultation de et vous permettre la guerre ici là. Tout ezalini. Question directe de Minoba de la union sacrée. Bonjour Monda Ekolo, mobilisation à union sacrée. Na ba membre du gouvernement solution nini ekopesa na guerre ezosalema la partie est ya mboka ezangai ndeko matondo union sacrée ba mobilisation obodo sala sala balobi ekopesa vraiment solution nini pour guerre est la partie est ya mboka. Bonjour monda école le bela biso mutuka munene ekangi nzela na quartier Pudi na Matete. Buguma sa Matete na Pudi kuna mutuka munene ekangi nzela population doit souffrir. Parce que nous avons une solution, il y a une solution, bien on le deuxième fois, mais c'est comme si on a une solution, tu évites. Quand on a un moutou kapamba, il faut chef de l'État le bureau nae, aya wala to premier ministre aya po to Daniel Bumba alongwa, pour la moutou kanizela kata Pudi. Bonjour Bonda Ekolo, bodo sala musala kitoko, merci Nabino, merci de kolanga tozo bunda bunda kaka pe boye, le pe bo sunga biso ba le sambo la mino de manière que mabe e la bisoté. Bonjour papa journaliste. Nakomaka ba message nanga ebele botanga kate na limbi ngai papa Ari depuis Julie. Papa Ari limbi sabiso. Yango monto ba bon, limbi sabiso ezali ka kadenge ezala ka ba message côté trop. Mais tout ça vraiment de cœur na bino en tout cas monto zu auto tanyango. Sinon message na otoko tanga yango toujours prochainement même ba voice là na WhatsApp toko landa yango qui toque avec impact na idéologie. Bonjour Mbonda Ekolo. Na commune Nsele ba chef coutumier ba komi miyibi côté ka ba parcelle na 2 ou 3 personnes en complicité na batu ya cadastre ba chango ki chef coutumier dans ba terre ba chef coutumier vraiment un chef coutumier à cause de la prison un chef coutumier là on besoin de ba érosion et comme il y a trop to penser les critiques même chef coutumier asa incapable de regarder la érosion peut katana c'est pas c'est chef coutumier ba biso coutumité pourquoi ba chef coutumier mi yibi Fallait bien décider mon coutumier. Comment un chef coutumier, on te vivre dans escroquerie dans Moïbi, on te terrain et pas 2 ou 3 personnes. Pourquoi? Chef coutumier à Moïbi, chef coutumier ça me rassemble à Kabatou. Botika qui Moïbi, chef coutumier parce que nos constats,
bokomi ki moyibi le conseil qui nous a tout chef coutumier ba chef coutumier malam bazali bravo ya mabe bon dénoncer bango po et ba la peine de connaître un petit message oyo au déterminer la commune c'est les vaste il faut déterminer sur zali village dit tout bazali quoi lipo to dénoncer ndeko wana voilà mon école est toujours wala po na ko pesa bino ba message moi kitoko ko pesa bino ba sang ole ka kati ya mboka surtout ko sensibiliser batu to ba comment est-ce que tu ko tambusa mabiso tout en commun accord ya koluka Congo et que de liboso na bibia ne ba de l'émission OK ba responsabilité est à partager peuple le pe oza ba ben na ya trop auto ça mabiso peuple mais peuple pour aswa makasi aja discipline et c'est d'abord bino ba décider tout le monde là l'aura des Kabila kota la pouvoir tout le monde là général qui fois j'espère a kota sur la combi to zaki misu ba kota la combi après c'est ba tout sima misu ba faire face à face mais général qui fois tant après ça la discipline donc les autres mots tambusama na mi tout comme on a total surtout liboso c'est parce que discipline kotaka ba policier sera peu discipline alors ba décider le cas bozali ba incapable de retenir discipline ya ngomba le peuple pe comme tambo la bonne taba mutako tobola faux sceptique d'ailleurs aboka sanité na balabala mutako la balabala azui azobuka le pam azobuka ndaku to tonga ndaku azui nyoso to tongela abibisango na balabala et bloquer même zela mutako pekise azalité c'est parce que abike mutako samboka o zali yo langa été yo bon ministre d'abord on doit tambola zéro côté embouteillage me préféré OK dans sens unique au te dans sens inverse en français normal OK la carte maintenant ça peuple passer la mboko ta casse émission passer les qui il y a trop passer la habité c'est to continuer ka boy na mboka o mais beaucoup de ko s'abonner chez l'émission mon décol officiel merci beaucoup. Tout ça pour la bolingo, tout le la République démocratique du Congo en particulier, ville province ya Kinshasa. Congolais, Congolaises, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu, apesi bino opportunité ya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko, tomesana koyamba batu na plateau na biso, po mutu na mutu atalisa vision na ye, yo mutu oza na ba ide ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader, sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. To abordaka basi genio solo kola politique, économique, socio-culturel, religieux, pena basi je mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Ko ba commune ya biso ya Gombe ezali géré. Nous avons un bourgmestre très incompétent na commune ya Gombe. Avec bango qui ne ko bonga déjà. Bo sote ko zalate, érosion ko zalate parce que bango ba solada ba bisimbi. Et ça la passe de to monaka. En cas de meurtre, ezali ko salema parce que bandeko bato benga bango ba malfrant. O ba yaka wana ko profiter na pona molili et sika ba moni insécurité ezali, ba bandiko molili ezali obscurité, ba bandiko créer insécurité. C'est-à-dire quoi? To yebi c'est ba ko sala, bango ne ba ko gérer ba commune. O ezali base il y a chef de l'état. Oh, il y a mon quoi ça il y a quatre pour préparer pour et soutenir. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Yango biso na magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. En tout ce qu'on a été la commune na bino numéro na biso zali yangwana yaka